ezali ba moto ya makambo ebele tokoki kosolola kasi ezali ya yambo tokoki kosolola ntina bozongi ya Yesu Kristu mpe komibongisa na biso mpona mokolo oyo ya motuya ya boyei na Yesu Kristu. Tokosolola na ntango bilembo na ntango mpe bilaka nini Nzambe apesi biso ezali kokokisama lelo. Basakoli ezali kosolola mpona libota na Israele mpona mabota mpe kotalaka ndenge makambo nyonso tu na mokili ezali koleka lokola nini yango esololami na katikati na makomi na bule mpe tozali kobika yango lelo. Bato na mokili bazali kokoma mwango na bango ntango deja makambo esi eleki, kasi Nzambe ye akomaka makambo na ye liboso nano makambo ekoka kokokisama. Ayebi deja nini ezali koya na suka liboso te makambo ekoma. Esali deja bambula ba 2000 ans asi alobaki makambo nyonso kobika lelo oyo. Mpe yango ezali kosala ete kondima na biso ya kaka makasi. Nzambe bosana te eloko moko te, nyonso tu esi ekomama, kasi yango mena ebongi ete ekoka komonisama, ekoka komoniselama biso na nzela ya Molimo Santu mpe atia yango na katikati na ndimbola na yango na ntina ete nde eloko ekoka kozala na bosembo na yango kati na biso. Lokola tolobaki yango na mokuse oyo makambo nyonso na kobanda tobanda na chapitre 12 wana kotalaka na mokanda ya Nombre chapitre 12 chapitre 6 Nombre chapitre 6 verset 6 à 8. Nombre chapitre 12 Nombre chapitre 12 6 à 8. Kobanda na verset 6 na 8. Écoutez maintenant mes paroles. Tokoka koyoka sasa ipi liloba na ngai soki kati na bino mosakoli moko awuti na Nkolo boyebete ngai na komonisa makatikati na ye na bamimoniseli mpe na kosolola na ye na bandoto, kasi ezali londengwa moko te na oyo mombo mosali na ngai Moïse. Ye azali na mokumba na ndako na ngai nyonso mpe nazali kosolola na ye lokola moninga aza kosolola na mutu na ye mpe azali komona ndenge nini ngai nazali komona ndenge nini ngai nazali na moto na ngai. Wana ntango Nkolo azalaki kotambola na se oyo mpe kolakisaka bato, azalaki koloba na nzela ya masese. La chose elle-même était enveloppée dans la parabole. Ete likambo ngo nyonso ezingamaki na oyo ezali lisese mpe azalaki kozwa bayekoli ne pembeni mpe azalaki koyebisa bango abete ezali na bino nde epesameli bokoka koyeba oyo ezali mabombami ya bokonzi na Nzambe, kasi na basusu te. Oyo mabombani ya solosolo ya bokonzi na Nzambe yango emonisami na bato ebele te, bato oyo bazali kolanda banzela na bango, kasi yango epesameli kaka na bayekoli na Yesu Kristu. Toyebe ete bakombo oyo moyekoli azali mutu oyo balandi bazalaki kolanda Nkolo mpe bavandaki na makutambe na ye mpe bango bazalaki kondima bilelakisi na ye, bango bazalaki kotelama yango te, kasi bango bazalaki kaka bayebaki ete ye nde azalaki na malobo na suka mpe liloba na ye ezali na motuya oyo ezali na seko na seko. Nalingaki kozonga bamoko na boyokani na sika epai nini biso tokotanga tobanda nanu na mokanda ya mosakoli Daniel. Tobanda na Daniel chapitre 12 oyo biso toyebi malamu mpe tokozongela yango na ntango ezali koya na Daniel chapitre 12 na verset 4. Kasi yo Daniel batela maloba oyo bome ezali eloka kobombama mpe kanga yango, kanga buku oyo tina suka na ntango
oyo ete bato ebele bakoyeba yango mpe boyeli ekofulukisama. Et le verset 6. Na verset 6. Et l'un d'eux dit à l'homme Mpe moko na bango alobi na moto alataki elamba ya pembe makasi oyo atelemaki likolo na mai monene, alobi ete ntango bono lisusu liboso ete makambo oyo ya malamu ekoka kokoma. Na verset 7 nayoki moto alati elamba ya pembe ya makasi mpe oyo atondaki atelemaki likolo ya bambonge oyo ya mai monene, atomboli liboko na ye ya mobali mpe na likolo mpe alobi alapi ndaya na oyo azali kobika seko na mwa ntango na ntango mpe na ndambo ya ntango. Mpe wana ntango oyo nguya oyo azali luka kobebisa libota oyo ya bato na bule yango ekoma na suka, nyonso wana nde ekokokisama. Likomi ezali koloba kaka te na ntina oyo ezali na suka na ntango, mpe ezali kolakisa biso oyo ezali ntango ya kobika ya suka na ntango na suka. Ntango biso ezali koloba na oyo ezali bozongi na Yesu Kristo, mpe tozali kotanga makomi ya ndenge na ndenge na ntina na makambo wana ezali na motuya. Tokoka kososola ntango nyonso ndimbola na yango ezali ndenge nini na makambo oyo nyonso to ekomami. Tokoki kozwa ndimbola ata mibale to misato oyo azali kotala Apocalypse 10 awo tayeba te ezosola oyo etali mobali to mwasi na mobali to kobengama moko ya kolamuka. Ezali kosola te na baoyo bakosekwa kati na Kristo to bakobika na Kristo. Eloko moko na makambo wana ezali te. Tozali komona kako ekomami ete tomoni ete mwanji wana na nguya oyo azali Kristo ye moko ye azali kokita lokolo na mwanji na boyokani, atie loboko moko lokolo moko na mai mpe mosusu na mabele, mpe ye alati ndai akati ndai lokola totangi yango na mokanda na Daniela, mpe kolakisa biso ete ntango ekozala lisusu te. Lokola nayebisi bino yango, tika likomi moko na moko ekoka kotika ekoka kovanda ndenge yango ezali. Soki biso tozali kotanga mokanda na Apocalypse 14, biso tozali komona ete lokola oyo azali konguluma lokolo koganga lokola nkosi, kasi ye azali oyo azali mwana mpate likolo na ngomba na Sion na ba 144,000 oyo bakotia mandanga na nzela ya mosala oyo ya baprofete mibale. Soki totangi na mokanda ya Matthieu 25, pesa tozali komona liloba oyo ezali kolakisa biso na ntina ya mwasi na libala mpe pai nini baseka oyo ya mayele bazali mpe bamosusu, mpe komami ete oyo bazalaki bamibongisi bango bakotaki kuna na ekuke na ndako oyo ya libala ya bafeta libala mpe ekuke kangamaki. Na 2 Thessaloniciens chapitre 2 ezosola biso na ntina boyei na Yesu Kristo, mpe elobi ete ye akobeta oyo ezali motelemeni na Kristo wana ekozala na pema monoko na ye. Na 2 Thessaloniciens 2 na verset 8. Soki totangi mokanda ba Zakari 14 balobi ete ye akoya na basantu na ye nyonso mpe ye akotia matambe na ye na ngomba wana Olivier. Tokoka koyeba ete ntango tozali kotanga oyo ezali makomi na bule ebongi ete kotanga yango na miemia nyonso, tokoka koyeba ndimbola nini makambo nini wana bapesi yango evandi. Tokoka kozwa likomi mosusu kotalelaka mokanda ya sango malamu ya Matayi na chapitre 24 lobi na biso ete lokola Nkolo akoya lokola
oyo pole ezali kouta na orient mpe kezokende ti kuna epai dans un même lit. kolala ya moi babi ete mibale bakozala na mbetu moko akokende moko akotikala oyo bakozala na bilanga mibale baza kosala na bilanga moko akokende moko akotikala mosusu bakozala kuna na moulin baza konika bafufu moko akokende moko akotikala bonge te ntango tozali kotanga tokoka kososola ndimbola nango ezali nini biso lokola nzoto na Yesu Kristo lokola lingomba na Nzambe na bomoi lokola mwasi na libala ya mwana na pate toyebete biso zali kozela mobali na libala yango nde ezali bilaka oyo Nzambe asali te biso tokoka kozala na bokebi koyeba ete ba oyo nyonso tu ekisangani na oyo nyonso ekokomela biso oyo nyonso biso tokobika ntango biso zali kotanga likomi na oyo etali 144,000 wana etali biso te to totangi makambo mosusu lisusu yango mpe etali biso te kasi lokola nayebisi bino biso lokola mwasi na libala nazali koloba yango boye mpona ete ekomami lisusu ete nkolo azali na lingomba na ye oyo batu na mabota babatondi kotala Romains chapitre 14 na verset 25 wana bete tangu oyo bato nyonso to bakokokisama mpenga na kosepela na tanga yango toyeba ndenge nini yango ekomami na Romains chapitre 11 na verset 25 nga nalingi koloba boye nalingi te ete bandeko na ngai bokoka kozanga koyeba libombani oyo na ntina ete bino bokoka kotambola na makanisi na bino moko te. Une obstination s'est abattue sur une partie des Israélites kokoya moko ekwei likolo na bato na bana na Israel ti na ntango ete oyo libota nyonso ya bapagano ekoka kokota. Nzambe azali na mwango na ye tokoki kotanga yango na Luc 21 na verset 24 wana tokozonga kala mingi te ezali kaka mbala moko ete tango na bapagano tango yango ekokoma na suka wana Nzambe akozongela lisusu libota ya Israel kotalelaka Luc 21 na verset 24 bango bakokwea Luc 21-24 na oyo ezali mopanga ya bayini mpe bakomema ba oyo nyonso bakoza bakangami na mokili mobimba mpe Yerusalemi konyatama na matambi na makolo ya bato oyo na mabota tina ntango oyo ya mabota ekokisama na ekeko tozali kobika makambo mibale ezali kotambola nzela moko kobiangama mpona kobima ya oyo ezali lingomba ya solosolo kotalelaka na mabota nyonso minoko nyonso bikolo nyonso na babinzambinzambi nyonso po Yesu alobaki na makanda ya Matthieu 16 alobi ete ngai moko na kotonga lingomba na ngai mpe ekoke ya moyini kotelemela yango te. Toyebi lelo oyo eza omwe na 310 oyo ezali binzambi oyo ezali babengani bandimi wana kotalela epai nini mangomba nyonso to esangani kasi Biblia ezali kaka moko lobiko moko kaka mpe boboto moko epai neuta epai na Nzambe mpe toyebi kaka lingomba na Nzambe ezali kaka moko tokotangi na 1 Timothée 3 na verset 15 ngomba wana nde ezali oyo ezali likonzi ya solo na lingomba ya Nzambe na bomoi oyo ezali libungi te lukuta ezali kati na yango te yebete Kristo nde azali
mpe liloba na nzambe nde ezali solo mpona baoyo nyonso babotami sika na nzambe mpe bango bazwi boyokani na liloba na nzambe mpo nete bango babotami na liloba oyo na solo mpe bango babotami bato na sika na momboto oyo ewuti na liloba. Kotalelaka petelo ya liboso chapitre 1 awa ekomami na pole boye ete na 1 Pierre chapitre 1 na verset 23. 1 Pierre chapitre 1 verset 23. Vous êtes en effet nés de nouveau. Bino bobotami mbala ya mibale na momboto moko oyo ezali ya kobebisama te, kasi na momboto moko oyo ya solo oyo ezali liloba na nzambe ali kobika seko na seko mpo nete nzoto nyonso nsuni nyonso ezali lokola makasa mpe oyo ezali gloire nango lokola mwa felolo ya mwa nzete moke, soki nzete ekauki mpe bokonzi nango nyonso ekwei, kasi boyebi ete liloba na nzambe ezali kobika sekoseko, nzoka nde liloba yango ezali oyo nde eteyameli bino lokola sango malamu. Liloba yango ezali sango malamu mpe sango malamu yango nde ezali liloba yango nde ekomami na mokanda ya Apocalypse 14 ete sango malamu oyo ezali na suka te, yango ekoteyama na mokili mobimba na minoko nyonso lokola mpe esomami na Matthieu 24 na verset 14. Sango malamu oyo na bokonzi na nzambe yango ekoteyama na bamabota nyonso na ntina ete ezali tatoli mpe wana suka nde ekokoma. Ezali kaka sango moko te oyo bato babongisi na lolenge na bango mpe bango batia yango te ekoya kosala kosepela na ndenge bango moko balingi, kasi oyo ezali sango malamu na Yesu Kristo lokola yango ya etatolamaki na ebandeli ete Petelo ya komi na bato na Galati ya bite ntango ezalaki maloba oyo ebongaki ekoya kotuta biso bana makasi. Na Galati chapitre 1 na verset 11 na 12 nazali koyebisa bino lisusu bandeko na ngai. Galate 1:11 nazali koyebisa bino lisusu ete sango malamu ngai napesi nateyi bino ewuti na mosuni te, ngai nazwaki yango na mutu te to ngai nateyaki yango batangisaki ngai yango na baklase na bino te, kasi nazwi yango na emoniseli ya Yesu Kristo. Amen. Oyebe ete oyo nyonso ewuti epai na nzambe yango ezwi moboko na yango ezali nini emoniseli. Yesu koye moko alobaki ete mutu moko ayebi te nani yango azali mwana soki kaka tata, to tata azali nani soki kaka mwana, to kaka oyo mwana nini alingi mwana nde alingi kofungolela ye mayele. Oyo nyonso ewuti epai na nzambe ezali moboko na yango ewuti na emoniseli epai na molimo na nzambe. Yesu alobaki na Petelo ezali nsuni te nde elakisi yango te to makila, kasi tata na ngai oyo azali na lola nyonso ezali emoniseli. Paul akomi na mokanda ba Efezi oyo emonisamaki te na ebandeli na bana na bato, sasa epi yango emonisami na babulisami na ye baapotre mpe basakoli. Ephésiens chapitre 3 na verset 4 et 5. Éphésiens chapitre 3 verset 4 et 5. Ephésiens 3, 4 et 5. Kotanga yango bino bokoki kososola boyebi na ngai na oyo ezali mabombani na Kristo oyo emonisamaki te na bana na bato na batango eleki lokola yango oyo emonisami sasa ipi katikati na bantoma mosusu mpe basakoli. Yango ezalaki te mpona mbala moko ya na poko oyo lelo nde totangi makambo mibale ekangami komona ete bakosola na biso na ntina bantoma mpe basakoli. Toyebi ete mingi bato mingi ya mangomba bayebi kaka Ebelo 1 na verset 1 bakokoba ete ntango
eleki nzambe asololi na bato na ye na lolenge mingi na nzela ya basakoli mpe na ntango na suka ye asololi na biso na nzela ya mwana mpe bango bazali kokoka kopesaka bandimbola na ndenge na bango ete bandimbola oyo ezali na ntina moko te. Bango bazoloba ete mokumba ya bantoma ezali te, basakoli beza ete eza kaka baministère nde kosala mosala. Kasi ngai nakoki kolakisa bino na makomi oyo na Ancien Testament ete Nzambe nde asala deja, apesa deja mikumba wana oyo mokumba ya lisakoli epesameli na katikati na kondima na ya sika. Tokoki kobanda kotala nano ezali elaka oyo Nzambe apesaki. Bokoki koteya yango, bokotanga yango na ngai. Tobandi na mokanda ya Matayi na chapitre 23 na verset 34. Azoyebisa bino botala, ngai nakotendela bino basakoli. Wana ezalaki te kotalela baprofete ya kondima na kala. Tebe te mosakoli ya suka na kondima na kala alaki Malachi oyo avandaki moi 400 ans avant Jésus-Christ. Awa nkolo azoloba makambo oyo mena elingaki koya, alobi ete boyebi ete ngai nakotindela bino basakoli, bato na mayele mpe bakomi. Bino bokoboma bamisusu mpe bokobaka misusu na ekulusi, mpe misusu bokobeta bango makasi, mpe misusu bokobengana bango na katikati na mangomba na bino. Olo ye moko oyo asalaki elakisi wana watiaki ete mokumba ya mosakoli ezala na lingomba ya Nouveau Testament. Mpona ete bokoka koyeba ete ezali na mozindo moko ya lisakoli katikati na kondima na sika, mpe yango ebongi ete ekoka kopesamela ndimbola mpe kolandisama na ndenge moko ya lisakoli. Matthieu 11:50 alobi ete nazali koyebisa bino ete mokomi nyonso tu balakisi ye na bokonzi na Nzambe azali lokola mokoli na mokonzi na ndako azali kozwa bozwi na ye ya minene na makambo ya kala mpe oyo ya sika. Ezali na bato oyo Nzambe ye moko moto alakisi bango, ateyi bango. Nzambe ye moko nde atie bango na mosala, mpe Nzambe moko apesi bango mokumba mpe atindi bango na mosala. Mpe nkolo alobaki yango na pole nyonso, bokotango na Matthieu 10 mpe na bisika misusu. Okolo azali koloba na oyo ezali mokumba, mpe mbala moko bapesi biso oyo elakisi na baoyo bakondima bakoyamba bato Nzambe atindi. Soki tozwi na Matthieu chapitre 10, tala oyo ekomami na verset 41. Mutu nani akoyamba mosakoli mpona ete ye azali mosakoli, azwi eloko ya mosakoli, yeba ete ye akozwa oyo ezali récompense ya mosakoli. Azali koloba wa te mpona Jérémie to Malachi te, azali koloba mpona bato oyo na Nzambe oyo na ntango na kondima na sika Nzambe nde moto atie bango, mpe bango bazwi mokumba ya koloba oyo ezali sango na lisakoli. Na mokanda ya Yohani mpe malikoma wana ekomami na Jean 13 na verset 20. Solo nazali koyebisa bino nani oyo akoyamba ngai natindi mpe ayambi yeyeba ete ayambi ngai, mpe bokoka kolwa soki solo nazali koyebisa bino oyo nani akoyamba moto ngai natindi. Oyeba ete ntango Nzambe oyo azali kolola biso azali mutu na lingomba, atindi mutu moko songolo, atindi mutu moko songolo oyo nde ezali eloko na motuya. Oyebi ete
bato bakoma mokanda moko ya ndeko Branham bakoma ete moto oyo atinami na Nzambe kanga mpe na preferaki nakoma mpe naloba ete ezali mosakoli moko oyo Nzambe atindi ebongi tokoka koyeba maboko ni Nzambe atia mpona koka kososola koyeba moto oyo Nzambe atindi ye to te okoka koyeba mokumba oyo ekangami na omwango na lobiko boyoka awawa biso ozali kondima ete Nzambe atindi basali na ye na ntango nyonso kotalela mokondo na Actes des Apôtres chapitre 11 na verset 27 na ntango wana basakoli mibale bakibuti Jerusaleme bakei kuna na Antioche moko na bango kombo na ye Agabais ye atelemaki po mpona kopesa masakoli wana ye apemamaki na nzela ya molimo nazali kotanga yango na ntina moko ya ntina mpona ete biso tokoka kososola lolenge nini lingomba oyo ya boyokani na sika yango ebandaki mpe misala nini yango ezalaki katikati na yango mpe bokoka koyeba ete mpe biso tokomi na suka ebongeki te ezala ndenge ezalaki na ebandeli mpona ete Nzambe nde moto alobaki ete ntango moko ekozala ya bozongisa makambo nyonso mpe na ntango oyo ekozala na mosakoli oyo tokoki akokani na Eli kotalelaka Actes chapitre 13 ya Actes des Apôtres misala na bantoma na verset 1 yapeki na Antioche alaki na basakoli mpe bato oyo balaki bateyi bazalaki kosala misala na bango katikati na lingomba oyo ezali na ta na kati na mabele wana mpe bango nde batangi meme bakombo na bango tomoni ete ezalaki na basakoli ya kondima ya kala ntina malashi oyo bango mpe batatolaki makambo oyo ekokaki kokoma mpe na kolakisama ya sika na Nouveau Testament tomoni kaka na kolandana na kopemelaka oyo ezali molimo santo ezalaki mpe basakoli oyo bakokaki kopesa ndimbola na makambo oyo Nzambe apesaki na ntango wana mpe ndimbola yango epesamelaki na basakoli oyo totalelaka mokanda ya 1 Corinthiens chapitre 12 na verset 28 1 Corinthiens chapitre 12 na verset 28 nzokani Nzambe asala ye katikati na lingomba koyeba ete apesi bantoma mpe apesi basakoli nsima oyo bazali balakisi mpe makambo nyonso mosusu epesameli mpe batangi na Biblia ezali lolenge wana Nzambe atongi lingomba na ye ndenge ye apesaki mobeko mpe lisusu na likoma oyo kotalelaka Ephésiens chapitre 4 na verset 11 C'est lui qui a donné les uns ye nde apesi bamisusu lokola bantoma bamisusu lokola basakoli bamisusu lokola bapalingisi sango malamu bamisusu lokola bakambi bamisusu koyeba ete Nzambe nde moto abongisi makambo mpona kotia biso kastadi na mwangu oyo ewuti epai na ye ebongi na biso tososola mokumba nini oyo ye atie koyeba bato nini oyo ye atindami mpona kopesa sango malamu mpe biso ebongi na biso totosa oyo Nzambe apesi biso sino te kokomela biso makambo elokolo ete tozali kokende mosika na makambo oyo ezali ya motuya wana ozali kobeta banzenze na yo koganga-kanga boyeba ete ntango boyeya liboso ya Kristo boyeba ete banganga Nzambe bazalaki ma bato oyo bazalaki sire na makambo na bango bazali kosala bazali koganga makasi koyembelaka nkolo na makasi na bango nyonso na elimo na bango mobimba mpe bakosalaka biyangani na bango mangomba na bango
bakopesaka bambeka bango bayebaki nini bakoki kosala kasi Yesu alobaki na bango nini bino bozali kointerprete oyo ezali kona likolo bomakambo ndenge na ndenge kasi bino oyebi kososola te ntango. Amen. Luc 12:56. Ezali kaka te kosala makasi osala oyo ezali bokolaka ya makambo na Nzambe to banda kozwa makanisi na yo mpona yo ozobanga okende na lifelo kasi oyeba te lokola mwana na Nzambe ebongi to yo ozwa position na tino ezali loba na Nzambe kokengelaka bilaka oyo epesameli biso mpona ntango oyo mpe kopesa raison na Nzambe kozala na ye na bomoko mpe yo kota katikati na mosala na ye ebongi na biso tokoya kososola ntango nini oyo biso tozali kobika ekomi vraimen makasi mutu mosusu akoki koyemba nde na ndenge moko ya malamu mpe asali baprograme na ye moko ya minene kasi fo toyeba eske Nzambe azali katikati na makambo wana eske Nzambe nde mutu atindi ye eske apesi ye liloba na ye azali wapi mutu yango azali lolenge nini ebongi te tokoka kozala bato oyo bazali kobika solo katikati na biso ebongi te toyeba oyo ezali ilaka Nzambe apesi biso na ntango na biso mpe biso tokoka kozala na nsima ya makambo wana nde ezali oyo bato bazali nsima na Nzambe toyebi yango biso nyonso oyo biso tokanisaki lobi ezalaki makambo oyo ezali konetolama na Yesu Kristo na lola mpe na kotanga yango na mokanda ya Efesien 11 ezali kotatola likolo mpe ya likambo wana na Efesien chapitre 4 na verset 8 à 10 mpe elobi ete ye amataki na lola ye amemaki oyo bazalaki bakangami mpe ye apesaki makabo na bato. Efesiens 4:19 yababi ete soki ye amataki yango eza na ndimbola nini moyebi ete liboso nango ye akitaki kuna na mosika na mozindo kuna na se oyo ye nde akitaki na se kuna ezali kaka ye moko oyo amataki kuna likolo ya balola nyonso mpona kotondisa mokili mobimba. Na verset 11 elai kaka ye nde azali molongi na Golgota ye nde asopaki makila na ye kuna na ekulusu mpe ye akitaki kuna na kwakunda na lifelo mpe ye alongaki oyo ezali lifelo alongi kufa alongi Satana mpe ye abotolaki eza bafungola ya kufa mpe ya lifelo mpe ye asekwaki mokolo misato mpe akokaki koyeba na Yohani ete ngai nakufaki boye nasatala nazali na bomoi mpo na libela na libela mpe ngai nazali na fungolo ya kufa mpe fungola oyo ya kunda. Nkolo na biso azali mutu na lingomba ebongi na biso tokoka komitika ete bakotisa biso lokola ozali bitambe na nzoto oyo na Nzambe moko na moko ayeba ete okoki koyemba na ndenge na yo nyonso wana ebongi esila yango ezali ndenge wana te ntango Paulo alobi ete na 1 Corinthiens 11 ebongi na biso tokoka kososola oyo ezali nzoto na Nkolo ezongi ntango oyo ekomi mpona tokoka kotala yango na 1 Corinthiens 12 elobaki na biso boye ete lokola ete nzoto oyo na so ezali na bitambe ebele biso mpe lokola bandimi na solo oyo babotami sika na bokota liwutaka na momboto oyo na liloba biso mpe tobengami ete tokoka kotonga oyo ezali nzoto na Yesu Kristo lokola babitambe kotangela 1 Corinthiens 12:12 mpe lokola nayebisi bino lokola profete Ezekiel amonaki kuna na vale epai nini mikuwa ekufaki ezali alobi ete lobe na mikuwa oyo mpe ntango ye abandaki koloba mikuwa nyonso tu yango etelemaki nyonso tu ekangamaki esika moko ezala mikuwa mpe nyonso
mpe toyeba ete mpe makambo wo moko wana mpe kokomisama awa na koteaka na eloba makambo wana ekokokisama mpe na ntango molimo ekosopama toyeba ete lingomba na Nzambe ekosangana ekozala mutu nde akokamba bango te ekozala nde mutu ye moko Kristo nde mutu akokamba bango mpe wana ekokoma mena esika ya emoniseli ya Nzambe na se oyo ya mokili mpona ete biso tosololi na ntina ete bomata na Kristo na lola botikanga na solata na makomi mibale to misato mpe tokoka kotia yango na oyo etali mpe konetolama na biso kotalaka Luka chapitre 24 Luka chapitre 24 na verset 50. Luc 24, verset 50. Puis il les conduisit hors de la ville. Pe ya memaki bango libanda kuna na ville musika na Betani. Pe ya tombolaki maboko na ye pe apamboli bango. Pe komaki ete wana azalaki kopambola bango yakabwanaki na bango pe ya amataki kuna na lola. Na kotanga na tina makambo wana na Acte chapitre 1 na verset 9. Verset 9 à 11. Acte chapitre 1, verset 9 à 11. Si mama loba wana ye amatamaki liboso na miso na bango amememamaki pe lipata moko yango ezipaki epe ememaki ye bango bazalaki kotala wana bango bazalaki kotala ndenge azalaki komata kuna na lola me botala bato mibale balataki pembe batelemaki na poasa mpe balobi ete mutu na Galilea mpona nini ozali kotikala wana boko akotalaka miso na bino likolo oyo Yesu oyo amemamaki kuna na lola katikati na bino ye akoya na lolenge moko wana ndenge bino bomonaki ye komata ndenge amataki kuna na lola. Amen. Amen. Ya koya te lokola likanisi moko songolo te Yesu moko wana ye na tina na biso pe mpona biso lokola liloba oyo esikomi nsunu ye abotami na seo mpe anyokwami na Ponce Pilate oyo akufaki mpe bakutie na kunda mpe mokolo misato ye asekwaki mpe mati na lola Yesu moko wana akoya na nzela ya mosuni akokita na nzoto na ye na mosuni na ye na makila na ye mpe tokomona ye mpe kozala mpe biso lolenge moko lokola na bato bakufi tokobongwana na bango tokomata kuna na mipepe pe tokokutana na ye pe tokokutana mati kuna na likolo ndiko moko alobaki na Etats-Unis alobi ete abete ntango bango bakutanaki na nkolo ezali ntango oyo biso tozali kobika sasa ipi mpe mosusu alobi nanga kuna na Londres ete mobali na libala azali deja awa mpe atondisi makabo na mwasi na libala nga abi asalaki mokolo ya Pentecote ntango apesaki molimo mosantu oyebi ete ntango mobali na libala koya koluka mwasi na libala yango ekokomama na oyo Jean 14 nde kokokisama Yesu apesaki elaka wana tikanga na tanga yango mpona eza malamu koyebi tika Nzambe akoya kosolola na eloba ne ya bule na mokanda ya Yohane chapitre 14 na verset 1. Mitema na bino epanza te kutya elikya na bino na Nzambe mpe na ngai bokoka koyebi ete epai ya tata na ngai babisika ezali ebele soki ezalaki boye te nde nayebisi bino mpona ete ngai nakei kobongisela bino esika na verset 3 epe ntango ngai nakokende mpe nakobongisela bino esika ngai nakozonga mpe ngai nakozwa bino elongo na ngai mpona ete epai yo ngai nazali bino mpe bozala elongo. Biso zali na bilaka te oyo koloba ete nkolo akoya na Amerika to na Allemagne te. Biso zali na eliki ete ntango na bozongi na Yesu Krista
ye akoya qui se sont endormis en mpe Christ baoyo nyonso tu ressusciteront bakufi kati na kristo bakosekwa oyo ayambo bamisusu bakosekwa mpona bolamu na bango kopesa bandimbola na yo te tika likomi ndenge yango ezali ndima kaka ndenge yango ekomami mpe bokomona yango kokokisama na mokanda ya 1 Thessaloniciens chapitre 4 wana na verset 14 yango nde ezali na motu ya makasi ezali likomi bato mingi batangaka yango te mpe bakotiango na motema te. 1 Thessaloniciens 4 na verset 14 alombi lenge moko lokola biso tozali kondima ete Yesu akufaki mpe asekwaki lomeme ete ete Nzambe mpe akozongisa mpe kati na ye na baoyo nyonso tu bakufi soki baoyo bakufi katikati na Kristo bazali wana te mokolo ete ye akoya ayeba ete likomi wana mena ezali likomi ezali kotelema kopesa bokeseni ye akobanda nano na baoyo nano bakufaki na Kristo mpona ete bango mpe bakoka kobika oyo ezali lisekwa. Amen. Mpona ete lisekwa ya liboso ekoya ya komema baoyo nyonso bakufaki na ye na nzela na Yesu Kristo mpe nsima oyo ezali ya motuya yokoki koyeba na verset 15 tala oyo nazali koyebisa bino biso ezali koyebisa bino na oyo etali liloba na Nzambe biso baoyo na bazali na bomoi ntango nini kokomela biso ti ntango Yesu akoya tokozala tokokende liboso te na baoyo bakufi te ebe te soki Kristo azalaki deja kati na biso ebongaki ete biso wana biso tokomi liboso na baoyo bakufaki balobi ete biso tokozala na oyo ezali avantage moko te na baoyo bakufaki ebe ete kobanga liloba na Nzambe yango nde ezali ebandela mayele oyo ezomema biso na boyebi oyo euti epai na Nzambe yango nde tozalaki koloba na bino kotalelaka likomi yango nde Biblia elobi yango nde liloba na nkolo ezali koloba mpe liloba na Nzambe ezali koloba na ntina nini oyo Nzambe apesele biso yango mpe biso tokoki koloba ete kotalelaka liloba na Nzambe baoyo bazali na bomoi ti bakomona na ntango Yesu Kristo akoya bango bakokende liboso te na baoyo bakufi mpona ete nkolo ye moko ezali likanisi te ezali liteya moko te emoniseli moko te nkolo ye moko ka nkolo moko wana oyo abakamaki na ekulusu mpe amataki na lola mpe asekwi akozonga na lolenge moko wana ye amataki na lola yango nde makomi na bule ezali koloba na biso mpe tondimi yango ntango ye mongongo na ye akolamuka ekoyokana ete kelelo na Nzambe yango ekobeta nkolo akokita na mapata ebe ete bato bakufa liboso bakobima nsima biso totikali na se oyo tokobongwana mpe biso nyonso to tokomemama na likolo tokokutana enena na mapata epai nini tokokutana na nkolo na biso kuna na mipepe mpe wana tokozala libela na nkolo na biso. Amen. Alors toute l'église épouse yebe ete mwasi lingomba mwasi libata oyo nyonso to basomi bango na makila mpe baoyo bandimi ya solosolo na kondima na kala mpe ya sika bakozala na Abraham, Isaac na Jacob oyo na fete oyo monene ya libala mwana pate kuna na mpate lelo oyo biso nyonso tozali topanzani tozozela boyei na Yesu Kristo wana likomi moko oyo ezali na motuya na ntina na yango ezali na mokanda ya 1 Jean na chapitre 3 plus précisément au verset 3 kotalelaka verset 3 1 Jean chapitre 3 na verset 3 voire peut-être dès le verset 2 tokoki kobanda meme na verset 2 balingami biso saza epi libana na Nzambe oyo biso tokozala yango nano emonisami te biso toyebi eloko moko ete
lorsque tangu cette manifestation aura yango lieu, nous serons omonisama semblables à lui. biso tokozala lokola ye azali Nous mpo serons biso tokomona ye lolenge ye azali. Avez-vous tous lu cela? Bososoli Avez-vous makambo tous un nyonso véritable respect pour la parole de Dieu? Lorsque cette révélation aura lieu, ntango emoniseli wana ekomonisama ndenge liloba na bulelo bina biso semblable à lui. biso tokozala lokola ye Où azali. est la transformation de notre corps? kokokisa eloba yango eza wapi nani yango lelo abongwani Ce serait oyo akokani na ye l'arrogance. wana ezali kaka lofundu ya pampamba soki moto azali koloba ete ezali nde ye ezali ndenge wana te. Biblia elobiki biso tokomona ye ndenge ye azali. Amen. L'épouse Mwasi na libala rencontrera akokutana na mobali na ye et l'épouse sera Pe- une réalité. oyo ezali mobali akozala oyo ya solo liseko ezali eloko ya solo De nos corps, bongwana ya nzoto na biso ezali eloko ya solo l'enlèvement komatama na lola kuna ezali eloko moko ya solo le festin des noces sera feti na libala ya mwana mpate ezali eloko na solo que Dieu a promise. makambo nyonso tu nzambe alaki na liloba na ye ntango yango ekokokisama ekokomisama eloko ya solo euti epai na nzambe. Cela ne me suffirait pas du tout si quelqu'un ngai nakoki est un peu kosepela te soki moto akoki kosala ata na basali baspectacle na alobi ete makambo yango ezoleka sasa ipi ngai nakoki kondima yango te. ngai fo nabika makambo wana lokola biso ozali kobika na oyo ezali kozongela nzambe oyo ezali botama ya sika biso mpe bongi ete tobika makambo ezali kotikali ekoka koya na bomoi na biso mpona yango nde ezali kolanda mwango ya lobiko na nzambe ebongi na biso tozela mpe toyebi ete nkolo akokokisa yango mpa nalobaki ete mibale bakozala na elanga moko akokende moko akotikala moko tokoki koyeba ete ndimbola nyonso to ezali vraiment peto ezali clair tosukisa kotya makanisi na biso na maloba na nzambe tondima kaka liloba na nzambe nde ezali kaka lolenge wana nde tokoki kobika liboso na ye totika bandimbola na biso na makambo wana nyonso. ndeko brana azali koloba nini na babinzambi liloba na nzambe ezali koteyama na lolenge na bango kasi nzambe atindeli biso mosakoli mpona abimisa biso na oyo ezali makanisi na bato mpe tozonga na liloba oyo ezali momboto ya na ebandeli ndenge biblia elobi ete liloba yango ezali koumela seko na seko mpe kola alobi ete wana nde ezali liloba na ngai sango oyo tozali koteya tala oyo ezali motu ya likambo na oyo etali bozongi na Yesu oyo ezali bozongi ya kolo na biso mpe mwa mobali na libala bongi te totozela bozongi yango ntango nyonso na ngonga nyonso nayebi te soki tokoki kosolola lisusu na makambo oyo ezali kotalelaka bokulaka ya makambo mokili oyo yango makambo eleki ebele kotalelaka 45 ano eleki na badernier mois oyo makambo eleki ebele ya miso na biso tomoni makambo ebele ezali kokokisama makambo mibale oyo liloba na nzambe esi etatolaki yango boni tosi tolobi yango soki sango malamu ebongi ete eteyama na mikwili mobimba na mabota nyonso toyebi ete nzambe ye moko nde fungola bikoki mpo na makambo oyo ekende kasi soki bato bazali kotelemela makambo oyo ndenge nini yango ekoki kosala nzambe apesi makoki meme na nzoto oyo mpona ete makambo liloba na ye ekoka komemama eteyama ntina mosika me boyeba na ntango oyo makambo oyo abokulaka ezaleki minene tobanda na mokuse dabord to na ebandeli mpe nsima tokosukisa na mokuse tokoki kosolola oyo etali libota na Israele. nandimi ete motu nyonso oyo abiki nzambe ye alingaka mpe azali kotosa libota na nzambe lokola libota ya boyokani na nzambe
oyo alingi Israel te alingi mpe Nzambe te poni ete Nzambe nde aponi bango na nzela ya Abraham, Isaac na Jacob. Yokoki kotuna Nzambe te mpona nini kaka libota wana. Nzambe asalaki ete mpona lokumu na ye. Bokoka kotala makambo ezali koleka mikolo oyo. Boyebi ete liboso nga nakende kuna na Atlantique Nature Canton, nazali koyebisa bino na nsembo ntango bato bazali koloba makambo oyo nyonso ezali koleka na Berlin mpe kuna na France ezali somo. Me oyo nga natangaki kuna ntango na celebration ya millénaire, bato bakomaki ete o baboma bajuif nyonso mpe baza koganga ete toboma bajuif nyonso. Omoni ete eloko ya ndenge wana kotelemela bajuif eza ndenge wana te lokola meme na Russie, mponi Nzambe aza kotika makambo oyo ekomela bango. Me nayebi eloko moko ezali ya sembo, toyebi ete na bamboka wana nyonso tu bajuif bakozala kaka, ata baza na Allemagne na Russie to bakozonga na mboka na bango, na mboka na elaka mpona ete Nzambe amimonisama. Na ntina yango Nzambe azali kosala ete makambo wana nyonso ekomela mpo babongisa bavalise na bazonga na mboka na bango. Mpe komami na mokanda na Esaïe 55, banzela na nga ezali banzela na bino te, makanisi na bino ezali makanisi na bino te, lokola ete lola ezali likolo na mokili. Yebe ete banzela na Nzambe ezali lokola ndenge wana na banzela na bino. Bayuda ebongi ete bazonga mpona ezali vraiment terre na bango na elaka. Bango bakoki kopambola mate so baza na mabele na bango te. Ekozala nde kuna na mabele na bango baprofete mibale oyo bakoteya sango malamu nsima ya konetolama mpo alingi koyoka bango ebongi tazala kuna na Jerusalem na Israel. Boyebi ete na ntina na yango ete Nzambe azali kosenga ete baoyo nyonso oyo ya suka oyo bazalaki kohezite bazwa valise na bango bakende epai nini mpongi bango bazala, mpona ete bango bazala présent ntango sango malamu ekuti epai na Nzambe yango ekoteyama. Bandeko libika mbe baningami, banzela na Nzambe ezali nini oyo biso tokoki koexplike te, tokomprendre. Tozali na respect na Nzambe mpe toyebi eke ye azali koservir eloko moko te, ye azali kosala kaka na makambo ezali koloba. Tomoni ete bato bayuda bazongi koutaka na bamboka au moins 100 ezali makambo ya suka. Me toyebi ete baoyo ya suka ebongi ete bakoka kozonga na makasi soki bango oyo bandimi koya te na malembe. Yebi ete Nzambe akozwa nzete mpona ete babeta bango mpona bazonge mpa na bango, mpona ete deja Moïse asi alobaki yango nakopanza bango, nakopanza libota na ngai na bamboka nyonso, mpe ye moko akozongisa bango na ntango na suka. Mpona nini ekomami na Jérémie 31. Nazomona yango ekomami mpe ezali kopesa ngai esengo. Yango ezali na ntina nini soki mutu azali koteya liloba mutu moko te azali kotia matoi na ye. Na Jérémie 31 na verset 7 tina verset 14. Na prophète Esaïe na prophète Ézéchiel ezali bato ebele na Esaïe 14 oyo ezali likome moko ezali na motuya mpona ete nkolo akozala na mawa na Yakobo mpe akopona lisusu Israel mpe akosala ete akopema na mabele na bango ya bakoko na bango. Bilaka ezali mingi na Ezekiel 36-37 mpe na makomi ebelebele mpe lisusu na maloba na lisakoli oyo ezali kosolo na biso ete makambo yango ekokokisama ata na ntango na suka, ata na ntango na suka. Toyebi ete ntango na suka ekomami na makambo ebele na Ezekiel 38
na verset Dans un 8 certain temps, tu recevras na ntango moko yo kozwa mobeko na mikolo ezali koya qui se sera remis de la guerre. yo kouta mboka oyo bauti na bitumba we na ntango wana ete baennemi ya Israele bakoya lisusu kotelemela ye biso kokota na bozindo na makambo wana te ete biso tokoka kososola ete na ntango na suka na makambo nyonso ezali koleka uta oyo guerre mibale guerre mondiale oyo deuxième guerre mondiale mpe tomoni te bobimi moko yango esalamaki. Amen. Na 14 avril 1938 bato bayembaki kuna na Jerusalem mpe babi kembo nani alingaki yango ezalaki kokokisama ya alelakisi. Kololoba ete botala oyo ezali nzete ya mofigia bato bazoloba ete yango ete okanisa ete biso tozopesa ndimbola na biso te yeba ete ntango nyonso bazali kosololana na figie kuna na kondima na kala ezali kosolola na ntina na Israel nakoki mpe kotangela bino yango ezali kaka na Matthieu 24 te mais soki otangi na mokanda na Osée chapitre 9 na verset 10 Osée 9 na verset 10 lokola baraisin kuna na desert nga nakutanaki ina Israel lokola nzete oyo ya liboso oyo ya figie nga nakutanaki na batagi na tata na bino kwa kotalelaka sango malamu ya Luc bilobi ete ntango bokomona figie oyo mpe na banzete mosusu na Luc 21 29 30 bokomona ete oyo nzete na mofigia mpe banzete mosusu nga nazali kozongisa matondi na nkolo mpona tozali na basango malamu oyo ezali mine oyo ezali na esika mosusu te eza na epai mosusu bango nyonso to ezali na kolandana ezali bomoi moko ya esika moko. Luc 21 na verset 29 ayebisa bango lisusu oyo ezali lisese mosusu okoka kotala oyo nzete na mofigia mpe banzete mosusu ntango yango ebandi kobimisa bakasa bokoki koyeba ete ntango bozali komona ngo moyibi ete elanga ekomi pembeni soki bana na Israel bango bazali nzete na mofigia boyeba ete oyo misusu mabota mosusu oyo mpe bango banyokwamaki na ntango wana oyo ya kokunzama ya bamindele yeba ete bango mpe bakozwa bokonzi na bango soki otali d'abord oyo Grande Bretagne te ezalaki kokunza makao ya bamboka ebele me yeba ete na ntango wana bazi ba Afrique bato tu bakomaki indépendant ezala mpe bana na Israel bokoka kosimba yango malamu yeba ete oyo ezali banzete oyo ya suka ezali kobota bakasa na yango tala mpe meme République Balte bango mpe sikoyo bazali kosenga oyo ya bango mpe baza kosenga bafrontière na bango tu nyonso tu ezali koningana oyo ya kala eninganaki epesaki banzete na yango bakasa na yango sikoyo ya suka banzete nyonso ezali kopesa bakasa na yango nyonso ntango ekomi pembeni ebongi ete kokunzama nyonso oyo babengi oyo ezalaki indépendance fo esalama natiango na motema ebongi na biso nazala na bokebi soki ngai nzambe apetindai ngai te natia liloba na ngai nakoma na ngai politicien mpona ete naza na makoki nyonso me soki ndenge wana te ebongi na biso totala makambo malamu oyo mbala ya suka oyo Gorbatchev azalaki na Berlin F oyebi oyo akomaki na mokanda na buku oyo akoyamba bato alobi ete wana histoire ezali kopinir baoyo bazali koya na retard nga moko natangi yango alobi ete oyo makambo ya histoire ezali kopesa etumbu na bato bazali koya na suka bato nyonso bazali koya na suka bazali kosala nini kozwa etumbu Bible elobi ete ye nde azali kotia bakonzi mpe ye moko azali kolongola bakonzi
inazali na makoki wana tomoni yango ndenge nini bakonzi wana nyonso tu minene ndenge bakweikwei sikoyo ekomi na makambo ya empire romain mondial epai nini ya kodondwa na bokonzi oyo nyonso to na mokili yebe ete katikati na biblia baza kosolo na biso na makambo oyoyo ntango mosusu kokososola yango malamu te na apocalypse 17 babia ete mwasi na ndumba akomata likolo na nyama ya yauli oyo mosusu akoloba ete ndeko tala ete balisanga wana monene mino bato baza korespekte me nzambe alobi ete ezali mwasi moko oyo mena akomi infidele abalukeli nzambe mpe kuna nde ezali mena elakelami mala mabe monene mpe kuna ezali na moto na lisumu oyo akotelema na makambo oyo nyonso tu ezali likolo oyo ya nzambe alobi ete ye nde nzambe wana soki otangi yango na mokanda ya apocalypse 17 mpe wana balakisi biso yango na mozindo na yango mpe biso nyonso okokaki kotanga oyo ezali verse ya liboso ebongi na biso butu mobimba mpona kotanga koyeba makambo kotanga yango yo mpo koki kotanga yango yo moko oyo nyama na yauli oyo na mitu na ye sambo mpe boyebi ete mwasi oyo alati biloko oyo ya wawolo na ye mpe ye azalaki kati na maboko na ye oyo ezali kopo moko oyo ezali na bifingi ya ndenge na ndenge mpe oyo kindumba na ye nyonso to asali mpe kuna bakomi oyo ezali biblia babilone oyo ya monene epai ni makambo nyonso to ya mabe evandi oyo ya mokili oyo na verse 6 namoni ete yasi alangwe makila ya basantu mpe bao bazali kotatola kombo na Yesu mpe nga nabangaki makasi ntango namonaki yango nga ntango bino nyonso nabandi bokomi botangi buku na ngai oyo le christianisme traditionnel tokotangi makambo wana nyonso tunani yango okomoni ete eza makambo oyo ezali kobangisa boni bato ebelebele bakufaki kaka mpona bango basepelaki bango batosaki te oyo ezali kokunza ya lingomba oyo eza na bokonzi na mokili mobimba boningi koyeba yango nakoki kotangela bino na mokanda na Daniel mpona ete bino bokoka kokende kuna bokende te bokoka koloba ete moto oyo alobi makambo oyo alobi biso na esika oyo nga nayebi te. Daniel 7 na verset 23 apesinga ndimbola oyo abi oyo nyama oyo ya mine azali kolakisa oyo bokonzi moko ya munene kozala na se oyo ekokesani na bakonzi mosusu ye akoli ya mokili mobimba akoniata yango na makolo na matambe na ye oyo moto azali kotanga au chapitre tina suka okomoni ete ezali oyo etali makambo oyo ya mbula misato na ndambo epai nini basantu bango bakonyokwama mpe na verset 27 ekomami ete bokonzi mpe kokonzama mpe makasi nyonso na bokonzi nyonso na mokili ekopesama na liboto na basantu oyo ya nzambe na likolo mpe bokonzi na ye kowumela seko na seko mpe oyo nyonso tu bakonzi nyonso ekokita koyebeka ete oyo bokonzi bokulaka ya suka ezali oyo ezali baromain mpe ekozala kuna na poto na Europe centrale mpe wana ezali bozongisi ya makambo nyonso tu ndenge ezalaki mponi bazolobenga yango ete traité wana babengi yango traité de Rome mpona ete bango nde basalaki mokandana mpe basinyaki yango kouta na Rome bondimela ngai ntango eke mosika mingi ata oyoyo pota oyoyo bazokisaki monene na mutu oyo babetaki lokola kwa kokufa ngebe ete pota oyo nyonso oyo ebikisami mokili mobimba ezali kokamwa sokotali meme kokabwana oyo esalamaki na Allemagne bato nyonso bazali kokamwa ndenge nini Allemagne ezongami mutu akoki kobanga ti paso oyo tozali na kimia na nzambe tozali bato oyo bazali na kimia
mpe tozali komona ete makambo nyonso ezali kokokisama na miso na biso soki bolingi nakoki kolakisa bino Prospectus, je l'ai probablement sur moi. mwana mokuse nakoki kolakisa bino na meme na bambongo oyo naza na yango soki otali yango komona ete nyonso tu ebongisami kuna na kati eloko moko te ekoki lisusu kokende na kotikala na nsima nyonso tu na oyo ezali na popoto ezali kokendi oyo akolanda bango ete bible elobi ete akosomba te akoteka te mpe ntango wana mutu nekomi mutu na marke ya bete ya nyama oyo ezali nini liloba na nzambe elobi nini yango ezali ya solo ebongi na biso tokoka kososola makambo oyo mpe koyeba oyo ekobiangama oyo ezali sasa hivi mongongo ezali koloba ete kabolana na bango séparez-vous avec eux kabwana na bango kosimba oyo ya mbeto ya mbindo te oyebi ete ebongi na biso tokoka kobenga mpe makambo mosusu na kombo na yango biso atanke lingomba ya nzambe na bomoi ebongi na biso tondima liloba ndenge yango eutaki na Jérusalem pa na ndenge mutu na mutu azali kokanisa bomoi ndenge nini nga nangi koloba mpe wana tozali koyeba bango lisusu te nga na biso bino ezali solo koyeba ete bango bazwi liloba ya nzambe babongolisi yango ta mosusu batiki kaka kombo me nyonso etikali eza susu yango te uta ntango ya reformation nzambe azalaki ebandeli ya makambo kofungwama moko na moko tina ntango ya libatisi ya molimo santo tina me 1946 ndeko na biso Branham nzambe atindaki mwanji na ye kouta na lola mpe nga nazali kondima yango te lokola mwanji Gabriel ayaki na Daniel na Marie na Zakari mpe bete bato na nzambe eza na baoyo na se oyo bango mpe bazalaki na boyokani na nzambe nga nazali kondima yango na mitema na ngai mobimba nazali kondima yango mpona natangaki oyo na mokanda ya nombre nzambe alobi ete soki kati na ngai mosakoli ezali na koyebisa ye na bandoto na bavision me na Moïse ngai na ye tozali kosolola mbunzu na mbunzu mpe yakokaki komona ndenge nini ngai nazali soki bokoki komona mabe te nayebisi bino mpe ndeko Branham mpe amonaki Yesu Kristo mokolo moko kuna na elanga ya bable ye amonaki ye mpe atali ye mpe ye abengi ye Jésus ntango ye atangaki kombo Yesu kolo abalolaki elongi etali ye mpe atali ye mpe apesaki ye loboko na ye apesaki ye maboko ne mibale mpe ndeko Branham akweyaki na se alobaki ete nga namonaka etango na ntango mwanji na nzambe azoya epai na ngai mpe azalaki koloba ndenge nini azali me mokolo amonaki mokolo mbala liboso alobi ete mutu moko te ata artiste moko te akoki kokodesine ye ndenge azali jamais abi mutu moko akoki kosala yango te abi ete ngai nazwi ngolu monene mpo nayeba mutu na nzambe wana mpe nayebisi bino ete azalaki moto na nzambe monene uta ntango nayebi depuis mokolo na Yesu Kristo azalaki moto nzambe atindi ye azalaki mosakoli oyo azalaki komema sango malamu mpona ntango na biso nakwaki kotangela bino makomi ebele na liloba na nzambe kasi ndimela ngai nazali moto azangi mayele te nakolinga te natambolaka na bamboka ata koleka sa kozwa vi na ngai mobima na sakrifie yango mpona makambo ya pampama nakende koloba makambo ezangi ntina me nazali koyebisa bino solo ni koyebisa bino kaka ete soki otangi na kati ya liloba na liloba oyo ezali kati na Biblia
mpona ete kiteni wana mpe kwa kopesama na bato nyonso. Na Amos 3 le Seigneur Dieu ne fait rien. babete nkolo asalaka eloko moko te soki nanu te alakisi makambo na ye te na basakoli na ye. Amos chapitre 3 na verset 7. Avant que Dieu n'accomplisse quelque Liboso ete Nzambe asala eloko moko na kati na se oyo ye amonisaka toujours liboso oyo basakoli. Ezala Abraham, Moïse, Eli. Ezalaki na basakoli oyo Nzambe azalaki komonisa bango makambo. Ezalaki na Yohane Baptiste oyo abongisaki nzela na nkolo, azalaki na mokumba moko. Azalaki na mokumba moko oyo ezalaki ya kokesana lokola totangi yango ntango eleki. Mpe natangaki likomi moko na kondima wana sika epai nini nkolo alinga kotinda profete moko. Mpe nazali kotanga lisusu likomi na mokanda ya Malachi oyo na chapitre ya suka na nakoyokana ya kala na Malachi 4 na verset 5. Boyeba ete nga na kotindela bino mosakoli na Eliya liboso te mokolo oyo ya monene ya pasi ya nkolo eya oyo ezali likambo moko ya monene yango epesameli biso. Eliya azalaki nani? Alaki mutu oyo Nzambe atindi akendaki na Mont Carmel, balaki na 450 faux prophète bazalaki wana baprofete de Baal. Mpe bato na Nzambe bazalaki koyeba te bakotambola na loboko nini, kasi ye azongisaki etumboli ndenge ezalaki mpe azwaki oyo bapierre 12 bokotanga na 1 roi 18 yazwi mabanga oyo 12 oyo ezali lokola ba 12 tribi ya bana na Israel. Mpe atongaki lisusu etumbeli na Nzambe ntango ye abondelaki Nzambe azongiselaki eyando moto eutaki na likolo mpe ekitaki na se na lolenge moko. Mpe ntango na biso Nzambe atindeli biso motu moko mpona kozongisela biso na liloba oyo na ebalendeli na mateya oyo ezalaki na oyo bantoma oyo 12 liloba oyo ezali na interpretation moko te. Litatoli oyo etali Nzambe ezala libatisi elambo mpe makambo nyonso ezali na mwango na Nzambe yebe ete bato babongolaki yango na ndenge na bango, kasi Nzambe alobaki ete ngai nakozongisa yango. Oyebi ete nyonso wana ekangami na bozongi na Yesu Kristo, ete liboso na bozongi na Yesu Kristo ekozala na ntango ete Nzambe ifo azongisa makambo nyonso ndenge ezalaki. Nakoki kotangela bino yango na makambo na loba na Nzambe na Acte chapitre 3 na verset 19. Bobongola mitema na bino Acte 3:19 mpe bozongela Nzambe ete ete masumu na bino elimbisama na tina ete ntango ya kokitisa mongongo eya kowuta epai na Nzambe mpe ye atindela bino Yesu oyo aponami mpona azala mopakolami mpona bino. Mpe boyeba oyo ezali mpona bozongi na Yesu Kristo. Boyeba ete ye o Yesu ye akangami nanu kuna na lola ntina ntango oyo Nzambe akozongisa makambo nyonso ndenge Nzambe alakaki yango wuta banda kala na monoko ya basakoli na ye ya bule. Kotalelaka liloba oyo Yesu akangami kuna na likolo ntina ntango oyo ya kozongisa mabiloko nyonso yango efo ekomisama na suka nango. Mpe nsima oyo kokitisa mongongo yango ekokomisama. Nzambe azali kokokisa makambo na ye lokola ndenge alobaki yango na liloba na ye na Matthieu chapitre 11 na verset 17. Ezali komi moko biso nyonso toyebi yango mpe na kolinga boyebi ete ntango Jean na Pierre bazalaki na Kristo na monde de la transfiguration, babete Eli na Moïse mpe bayaki wana. Kotango na Matthieu 17 Moïse na Eli bango mpe bamonisamaki na Matthieu 17. Tala ete Moïse na Eli bamonisamaki kati mpe bazali kosolola na ye mpe bokoka kosimba ngo malamu. Tala motuna o motuna mena
bayekoli batuni ye na oyo etali Eliya. Et je vais vous lire maintenant. Mpe nalingi kotangela bino yango sasa ipi na verset 10 na verset 11 na Matthieu 17. Verset 10, Matthieu 17. Les Matthieu disciples demandèrent, 17 na verset comment les 10 scribes peuvent-ils bayekoli batuni ye affirmer qu'Élie ndenge bato bazali koloba ete Eliya ebongo aya na ebandi ya yambo ye alobi na bango viendra, Eliya akoya oyo ezali solo remettra tout mpe ye à akozongisa nyonso l'ordre. na esika nango ndenge ezalaki na alima. Ainsi, Jean-Baptiste Kasi était boyebi déjà ete venu. Jean-Baptiste ayaki Et c'est deja Élie qui était également ezalaki ye présent nde sur le Eli mont de la oyo présentation. azalaki Et lui na aussi ntango wana là déjà, mais mpe il Eli n'avait oyo pas azalaki na ntango avec Moïse, car ce sont ya là transformation ye mpe azalaki wana mpo ezalaki basakoli oyo mibale bakozonga kotalelaka Apocalypse 11 mpe bango mibale bazalaki wana mpe mutuna ya disiple mpo nani bato ya bikomakoma balobi ete Eli ebongi nanu aya Et puis la réponse du mpe Seigneur. ya nkolo ezali Viendra Eli akoya solo et remettra tout en ordre, akozongisa makambo nyonso ndenge ezalaki alima rétablira toutes choses. akozongisa makambo nyonso na esika na yango. Dieu voulait donc envoyer un homme. Nzambe alingaki kotinda mutu moko na lilingi ya Eliya Ne donne pas d'interprétation. oyo Nzambe ye moko akonfirme akopesa biso ndimbola na bato te me ye akozongisa liloba na ndenge ezalaki na ebandeli. Presque sans être prophète. Mpe nga mpe nakoki koloba masasa ipi ata naza profete te nakoki kotanga mpe nanu mpe na makanisi ya bato bazoloba ete Jean azalaki profete te. Au moins 2 ou 3 passages. Nalingi kotangela bino likambo ya mibale to misato mpo anda bokoka kotia yango na esika na yango na Luka chapitre 1 Luka chapitre 1 Du verset 15. na verset 15 Il est dit en ce qui concerne Jean. na oyo etali Yohane elobami boyi Car il sera grand. ye akozala monene liboso na nkolo Ni vin ni poisson. akomela masanga te to masanga ya makasi Et te sera rempli de ye akotondisama na molimo santu de sa mère. uta ye aza na libumu ya mama na ye na verset 16 ye akomema bana ebale ya Israeli na Nzambe na bango Qui marchera ye nde akotambola liboso na nkolo l'esprit na molimo la mpe na nguya d'Élie. ya Eliya Amener mpo na kozongisa mitema ya batata les enfants na bana conduire mpe komema rebelles baoyo baza batomboki na mayele oyo ya basembo afin de préparer au na tina ete Seigneur babongisa bien na mpo na nkolo oyo libota moko ezali sembo kotalelaka évangile selon Jean à partir du verset 21. na verset 21 Jean chapitre 1 na Yohane chapitre 1 dès na verset le 21 verset 20. me tokoki kobanda na verset 20 Alors il avoua mpe ye alobaki na bango wana ye akendaki mosika te alobi ete ngai nazali le Kriste te ils lui demandèrent mpe encore, batunaki ye lisusu es-tu Élie? yo ozali Eliya alobi ngai te naza Eliya te ngai naza na ngai Eli te Es-tu le prophète? yo ozali mosakoli Non. abi te ngai naza mosakoli Jean te savait exactement yo wana ayebaki mosala na ye passage des Écritures mpe likomi nini ezalaki kokokisama na mokombo oyo Nzambe apesaki ye ezali Malachi 4 te na dernière partie Malachi 3 na verset 1 yeba nazali kotindela bino mopalangisi sango na ngai liboso na ngai. Et de même Isaïe 40 verset 3. Même na Isaïe 40 na verset 3 mais tokoba na Jean chapitre 1 na verset 23 ya lobi boye La voix de celui ngai nazali mongongo na oyo azali koganga kuna na esobe du Seigneur. bongisa nzela na nkolo lokola mosakoli Ezayi alobaki yango. Isaïe 40 verset 3. kotalelaka Isaïe 40 na verset 3 Chapitre 1. na évangile selon Marc chapitre 3 na Marko chapitre 1er 1 à 3 botala oyo ebandeli ya sango malamu ya Yesu mwana na Nzambe lokola yango ekomaki lokola na mosakoli Ezayi tala ete nazali kotinda mopalingisi sango na ngai liboso na yo oyo akobongisa nzela na yo. Na verset 3 mongongo moko ezali koganga bongisa nzela na Nzambe buka
ce qui s'est passé ngomba nyonso ou bien ce qui s'est passé a-t-il déjà été omoni ete oyo nyonso oyo yango epesamelaki yango epesamelaki deja na kondima na sika eloko na eloko ezalaki na esika na yango oyo ekomamaki na Malachi chapitre 3 mpe na Esaïe 40 na verset 3. Je ne suis pas Marc. Ngai nazali Marke te, nazali Marke Luke, bango bazalaki bapalanginisi sambo. Bango nde Nzambe nde alakisaki bango mpona bakoka kososolisa makambo oyo na ndenge ya molimo. Mpe topesi Nzambe matondi mpona ete Nzambe apesi biso maliloba oyo ezali kati na Biblia, mpe Nzambe atia yango na kati na ya lima na ye. Mpe esengo na moto oyo akokoka kotosa oyo ordre Nzambe atie mpona bato bazali na mobulu, mpona ete bato bapesi makomi bapesi elengo ndimbola na ndenge ya makanisi na bango. Kasi oyebe ete sango malamu mosakoli oyo ya suka ebonga koya liboso to ya mokolo monene oyo ya nkolo. Tala na kopesa ndimbola na bapassage mibali tokotala yango na mbala moko na Esaïe chapitre 13, Esaïe chapitre 13 na verset 6. Car le jour du Seigneur est proche. Boyebe ete boye na Yesu Kristo ekomi pembeni, ye akoya na nguya nde nyonso lokola mopepe makasi, mpe motema ya moto nyonso to yango ekolemba. Te bino soko otanga na verset 9 bokoka koyeba ete mokolo na nkolo ekoya, eza mokolo moko oyo akozala na mawa te mpe kanda makasi mpona kozongisa mabele oyo ekoma bisika bikauki, mpe na kosilisa baoyo nyonso tu bazali bato na masumu, mpe baoyo nyonso oyo ya minene bakomona eloko ata pole kopela lisusu te, ata sanza ekopesa lisusu oyo ezali pole na yango te. Bokoki kotanga yango na Joel mpe na makomi mosusu ya Ancien Testament. Soki okoti mena na mokanda ya 2 Pierre, yo komona ete basakoli ya Ancien Testament bango mpe balobaki liloba moko wana na 2 Petelo chapitre 3 na verset 10. 2 Pierre, kasi mokolo na nkolo ekokoma lokola moyiba, na ntango wana lolo ekoleka na makasi na yango nyonso, mpe na chaleur ya makasi mabele oyo nyonso tu ekosala nini, ekobebisama na moto yango mokolo yango ekoya nini. Meyebe te me lelo oyo ezali mokolo na lobiko, ntango mokonzi mokolo oyo ya lobiko yango ekosila ete ngolo ekomi na suka, boyebe ete wana mwasi libala amati deja na lola, boyebe ete oyo ezali etumbelu oyo ya ngolo ekokoma etumbelu oyo ya kosambisa. Ebe ete makambo mabe kokwea na se oyo bato bakoganga bakoloba ete ngomba boma biso, oyo ngomba moke bomba biso mpona na kanda oyo ya mwana na pate. Otalelaka na Apocalypse chapitre 16 na biso kosambisama ekozala makasi na se oyo, bato bakoyokisama seni. Kolo alobi ete liboso te mokolo wana ya kanda ya Nzambe eya, nga na kotindela bino Eli mosakoli. Nzambe atindi Malachi 4, 5, 6. Pe wana na ntango ya suka ya lobiko, na ntango oyo na ngolu na suka na yango, mpona kobenga lingomba mwasi na libala abima, pe apesa ye sango oyo euti epai na Nzambe. Na nzela lisanga wana bango bakozala bomoko, bakobongisama, mpona ete nsima na yango bakoka konetolama bakende na nkolo mpona libela na libela. Mpe Paul alobaki yango na oyo etali mokolo na nkolo na 1 Thessalonike chapitre 5. Mpe nsima azali kolendisa bandima alobi ete bondima kaka te ete mokolo na nkolo ezali wana. Mpe sikoyo tokomi na elembo moko ezali na motu ya mingi na 1 Thessalonike chapitre 5. Mpe nsima komi ete biso ntokoma na suka. 1 Thessalonike 5 na verset 1. Wana na ntango ya ntango mpe na ngonga, bino bandeko boza na ntina te bakoka kokomela bino yango, bino boyebi ete bino moi ete mokolo na nkolo
ekoya lokola muyebi na butu mpe bokoka koyeba sikoyo ndenge nini ndimbola ezali ntango bango bakoloba ete ezali kimia mpe boyokani omena ezali kosangana yebe ete eloko moko ya pwase kokwela bango mpe kozala lokola oyo pasi oyo mwasi amonaka mpona ndenge alingi kobota mpe moko na bango taka kokima te makomi ebelebele ezali soki otali na Matthieu 24 Luc 21 na Matthieu 17 na Luc 17 mpe makomi ebele ezali kosolola biso na oyo etali ntango na suka kula lobi na oyo ezali bagere makele na bagere batan oyo bato bakozala na bopasi mingi. Matthieu 24 na verset 8 balobi ete ezali ebandeli ya pasi. Biso tomoni yango bagere ya ndenge na ndenge. Première guerre mondiale, deuxième guerre banzala bakoningana na mabele makambo ya ndenge na ndenge. Soki esalami awa te yo komona nanu yo ekomeli bino te me yebe te makambo oyo ebelebele na mikili nyonso kuna guerre ezali bitumba banzala kuna lobi ete oyo ezali ebandeli ya pasi. Paul atanke mutu na nzambe alobi ete awa tokomi na ntango na suka akomi abite ntango bato bakoloba kimia mpe boyokani yebe ete pwasa moko ekokita mbeba moko ekokweyela bango makambo eleki oyo na 5 dernières années oyo wana kotalelaka go bachef akomaki mokonzi yasalaki conférence alobi ete tokoka kosala nini badésarmement moko na moko abwaka minduki na ye tovanda kimia omoni yango te na bajournée oyo ebelebele ezali kaka kimia boyokani mpona nini eumeli tosali ata 45 ans siko makambo yango ebandi kosalama ebongi ete liloba ekokisama na ntango na biso liloba ya lisakoli tozali kobika oyo ezali kiteni ya mwango ya lisakoli ezali kokokisama na ntango na biso boyebe ete na molimo bato ebongi te bakoka kosekwa pene ete nzambe akokisa oyo liloba nde na ntango na biso tokota na bokuse yebe ete nzambe asali mwangu na ye wuta banda kala ya lobiko mpona ete ye ali nzambe azali seko na seko ayebi ebandeli liboso te koma na suka ayeba ye bomoi na nga mpe bomoi na yo na baoyo nyonso to ya malamu na yango mpe epasi na yango makambo nyonso oyo liboso meme ete tokoka kobotama wana tozalaki nano basumu ye apesaki deja mbeka na ye kuna na Golgota oyo ezali mosala ya lisikoli mpo na mokili mobimba bokoka koyeba ete na libela baoyo nyonso balingi ete balimbisa bango bazwa ngolu na nzambe ebongi te baye epai na ye bazongela ye bandimala Yesu Kristo lokola nkolo na bango mpe mobikisi na bango ya bango mei mpona ekomami ete oyo andimi mwana na nzambe ye azali na bomoi na seko. Kotalelaka sango malamu ya Yohane oyo azali na mwana na nzambe ye azali na bomoi na seko oyo azali na mwana te azali na bomoi te. Kotalelaka 1 Jean 5:12 bomoi ezali mibale bomoi oyo ya nzoto mpe okokufa mpe komema biso ntina bajugement ya dernier kasi yebe ete kaka ezali mutu oyo abotamisika kaka ye nde akozwa bomoi na seko mpona ete nzambe azali seko na seko ezala baange bato nyonso to bazali nini baza kreye me yebe ete eza kaka nzambe nde azali kobika seko na seko babe ete kati na ye nde bomoi ezalaki mpe bokati na ye ete bomoi wana ezalaki pole ya bato yazali nzambe oyo na solo Jean 5:20 mpe nzambe na solo po ebe ete ezali kaka nzambe moko kaka emonisami moko kaka ya nzambe na se oyo yango emonisamaki kaka kati na Yesu
oyo amoni ngai mpe amoni tata ye nde alobaki yango ye azali Emmanuel Nzambe kati na biso. Kotalelaka Jean 14 Matthieu 23 na ye nde Nzambe azongisamaki boyokani na Nzambe mpe oyo alingi kobika seko na seko ebongi tazala na bomoi na seko lolenge mosusu ezali te lokolo mpe biso toyebetela tozali kozala na posa na bomoi ya oyo toyali nango mpona kobika na se oyo ebongi mpe tozala na bomoi ya seko mpona tobika seko na seko yango ezali kaka kati na Nzambe mpe Nzambe amonisami biso katikati na Kristo mpe oyo azali na Nzambe wana na Kristo wana azali na bomoi na seko yebe tokokufa lisusu te. Yesu alobi ete bongi na bino ebongi ete bobotama mbala na sika sino te bokomona bokonzi na Nzambe te. Na Jean 3 na verset 3 balingami biso tozali awa te lelo mpona kopesa bino basango moko to ya malamu to ndenge nini makambo oyo ya mwango na Nzambe ezali koleka awa toya mpona koyebisa bino na pole nyonso mpe na sembo nyonso mutu nyonso oyo azali na mokili oyo ata ndenge yo ozali kozala ndenge na yo onga nazali peto to famille na yo ezali peto to ndenge nini otangaka Biblia to ndenge yo biba ozali kota wana ezali na ntina moko te. Oyo nyonso ya mokili oyo obotami awa yebe toyaki mutu oyo okabwani na Nzambe eloko moko te okoki kosala na makasi na yo okanisaki nde ekobikisa yo eloko moko te atanko ngai moto na Nzambe nasala te ezali kaka mosala na Yesu Kristo yango nde ebomemeli biso oyo kombotama ya sika oyo euti epai na Nzambe ezali kaka kati na ye nde tozali na boyokani na Nzambe ezali kaka na mosala euti epai na Nzambe na Kristo nde lobiko na biso emonisami ndenge ati nango tokoki koloba na bosembo nyonso oyo nde ekomami na Yohane chapitre 3 mpe oyo nkolo alobaki yango abetaki seti wana mpe oyo ebotami na suni esuni oyo ebotami na molimo ezali mpe molimo okamwa te nayebisa ete ebongi na yo obotama mbala mibale wana totanga na mokanda ya Petelo tobe ete momboto ezali liloba momboto oyo ezali mélange te mutu alingi kobotama ifo azala na momboto oyo olingi kobotama na Nzambe ifo ozwa momboto euti epai na Nzambe mpe molimo ekoya na momboto wana ekokomisa liloba wana ezwa bomoi mpe lokola liloba wana ezwaki nsuni lokolo ete elobamaki ete molimo ekoya likolo na yo mpe oyo akobotama bakobenga ye mwana na likinda liloba oyo na elaka epesamelaki Marie mpe yandimaki liloba wana mpe ye lokola ye andimaki yango ete molimo yake epai na ye mpe liloba wana ekomaki mosuni ndenge nini liloba mpe ekomi nsuni epai na biso ndenge nini kobotama ya sika mpe ekomi epai na biso soki tokondima na mitema na biso mobimba na oyo ezali bapromeso nyonso Nzambe apesi biso kotika ete liloba oyo ekota kati na biso na ntina ete eloko moko ya sika ebotama kati na biso mpe tokoma mama na bomoko na oyo ezali bonzambe deja nation ezali na bana ya Nzambe ya mibali mpe ya basi oyo tozali kozela kaka ezali mbongwana ya nzoto na biso kasi toyebe ete oyo ezali elimo na biso mpe mitema na biso yango esi ebongwani deja Nzambe azali kobenga biso mpe azali kolakisa biso na ntango nini oyo tozali kobika odekeko mabe akoki kolakisa biso ete ntango ezali kokende mpe ezali kokoma na suka ntango ekomi na suka makambo oyo nyonso oyo ezalaki na ebandeli ekozala mpe na suka mpe biso tokomi na suka na ntango oyo na ngolu Nzambe atondisi biso mpe apesi biso liloba na ye mpe akokisi bilaka na ye mpe atindeli biso sango moko mosakoli moko na oyo euti epai na Nzambe
oyo nzambe alobi ezali révélation moko ya songondo te kasi kozongisa biso na liloba oyo ezali koloba na biso makambo oyo nyonso ebombamaki uta ebandeli mimene ezongisami likolo na mwenda tozali kozongisa matondi na nkolo na biso yesu tokoki koyeba te makambo oyo nyonso te soki nzambe abengisaki biso te mpe alakisi biso ministère oyo ya moto na nzambe ya mosakoli oyo na ntango na suka ezalaki mokumba moko nzambe apamboli ata sasa epi bino bokoki kososola yango te yeba ete ezali makambo makasi na pwasa bokoka koyeba ete ntango nini biso tokoya ozonga lisusu awa ntango mosu nkolo akoya kala mingi te yesu azali koya mutu moko ayebi te mutu moko te kati na biso akoki koloba ete liloba oyo likambo bokona boye ekoki kokoma te tokoki kozwa lisusu na makambo nsi na biso lisusu yango kosala yango toyolobaka ata nkolo yo bongisa ngai soki yo ye lelo ete nakoka kokota na yo na nkembo mpe tala Matthieu 25 elobi ete oyo babongamaki bango bakotaki bakendaki te bawelaki te kokutana na mobali bamibongisamaki batondisamaki mpe babetamaki ngadanga ya molimo santo oyo nini nzambe aza kotya danga na ye oyo kaka nzambe asali kati na biso liloba oyo atye kati na biso kaka na ntango wana nini nzambe azali kotya danga wana nde biso tozali nini totyami danga na molimo santo mpo na mokolo oyo ya lisiko mokolo ya lisuku ya nzoto na biso Efesiens 2 verset 30 wana mpe kokokokisama ete soki molimo ya moto asekwisaki yesu kati na bomoi na biso yeba ete ye mpe akozongisela biso bomoi na biso mpo nete nguya ezali molimo eza kati na biso ezali nguya na nzambe yango efo ebanda kati na biso soki evandi kati na biso te yango ekokoma te andimi ete ezali makomi oyo ezali na motuya makasi mpona baoyo biso tozali kozela boyei na yesu kristo ebonge na biso tosala vraiment totya matoi na biso nzambe apambola biso mpona ete makambo oyo nyonso to nzambe asala ngolu esunga bino mpe molimo na nzambe esunga amen.